Bienvenue sur Bolokoko officiel, bienvenue à tous mes abonnés. Na ba union so balandaranga, ba union so balingaranga mbote na bino boza ebele partout dans le monde. O botala radorka c'est Bolokoko nga pe la linga bino ya mingi. Les abakouko, les héroïnes, les héros, je vous appelle, je vous dis encore une fois de plus, bonjour, na bino union so boza ebele o bolingaranga. Nga pe na lingara bino tellement ya trop ya mingi que Dieu vous bénisse, nzamba pambola bino, nzamba monelanga bino, tozo continuer ko sala ba analyse na biso nga sa analyse en fait nga na yara opesani ba point de vue nanga na ba problème nyonso eza koleka hier tozala ki bongo na inauguration il y a bureau ya sika ya JS production d'abord et je profite l'occasion encore une fois de dire félicitations à Jérémy Chabani Chabani à Jérémy oya sala ki biso tozala wana bengisa ki ba journaliste ebele to ya ki wana et puis toyaki quoi accompagner na bureau na ya sika inauguration de qui tellement bien to liaki to melaki et ça qui bien et qui pinda excusez lianengo lingi melandengo lingi inauguration de qui tellement waouh tellement bien en tout cas là je profite on peut faire encore merci la considération hein, parce que pour moi la invité bino ça on appelle ça la considération ce n'est pas tout le monde tout ça bah journaliste est ébélé mais il nous a choisi et il y a qu'on considérer biso pe Robin c'est biso tout ça qui voilà ba Miss Lolo ba Sandrine TV ba Clac tout ça qui vraiment ébélé ba Barézi Banza mon frère que j'aime beaucoup tout ça qui voilà toi accompagner qui Jérémy Chabani voilà. Bonjour la communauté d'Orchestre Bolokoko Mingi et dans cette vidéo sans filtre s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non le sans filtre filtre exact. Pour bon monde et puis na la tibo pour bon monde que na va normal en fait voilà. Donc il y a un bon monde na la tibo pour bon monde na lobby boy. Bateau bozo tout na ba question na ko répondre bien parce que na linga ki ngamre pas na et ça là ce qui est sali. C'est là qu'il y a pour répondre. Bino boyeba et le ronini et comme ici bon. Esther cosmétique azana pour na bino ba maman ya poto. Bato bosan ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka bo mo ma peka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Li peka na nga ngoyo. Yangoyo bo mo ne komi. O ma peka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mona. Donc, Esther Cosmétique, moutabongi singa le pousson. Esther Cosmétique, moutabongi singa banduta. Nasu nanduta te. Je n'ai plus ça. Yango eze sila. Nalara nanduta. Yango nduta la nyo eze sila. Grâce à Esther Cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo comme le rôle anga. Olingo comme le rôle à Bolokoko. Yaya. Numéro nanga na wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina ki marché bon. Place au bungate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kuté sila. Po biso ba to chechoko, metane sila. Ba noir eze sila. Esther Cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther Cosmétique. Soro moni bocal na ye o bouler le roi a maramboza te maramboza nga na sara publicité na loko na moni on a moni te non salate donc na za bona moni résultat yango yo na ko bon mo le ko am kongo na nga omoni bon mona donc na ko sabine le o moro te nga ye yo ka boloko na bino nga ye yo ka donc nga ye yo na donc na ko mundele grâce à Esther Cosmétique mundele je suis devenu mundele donc na ko mundele grâce à Esther Cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata la bini, ba le posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est pas rouge, bobenga awana. Net n'y a dans d'autres choses, moi, venant d'autres mara rouge. Mais na comme un sous rouge, Esther Cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà, tu vois qui wana et ça qui bongo bien. Voilà. Ba abakouk to ke ndorota la film na biso to consommer to partager film na biso ya kitoko na kombo bongo ya les orphelines sur les abakouk de SB et pourquoi pas na kate SB officiel to zana comme plus surprise ça
silence est complice, voilà. Donc, il y a une retard dans le et reçoit bien à l'ESB officiel, toujours au consommer. Maman, Yamukolo, Yemoro Yamukolo, Nakata Mahambu, Yamukolo, Maman Songi, Songi, ça fait du bien. Hein? Meilleur film de l'année 2025. Allez regarder, allez liker, allez partager, allez commenter. Merci beaucoup. Na Jojo Kamanda, Sam Coucou, les nécessaires, Mouti Mémé Coucou, Mazozona 1 de Yabisomoko, merci à vous. Et voilà. Voilà, bon comprendre, m'appelle les gens au côté belé, donc, client, maman Esther Cosmétique, vu que na tia numéro, là, on est bazar au benga. Na faire la vidéo, na filtre, na te bandeko. Ngai yo. Na filtre, na ite o. Na faire la vidéo naturelle. Pas bon boulot, on a filtre, na ebi na filtre ne va rater. Donc, to so mani ma foute, so ma gamme, na ma appelle la promotion. Gamme, ma foute, c'est na $155. Somba gamme na yo ma foute ya comme le roi boloko. Wetali yo ma bukana daya. Voilà les amis. Problème on a yeli lelo na linga ko lobelango te. Na tiki bino bolandi no bolandi vidéo oyo ya eza soi-disant vidéo ya kala. Ya film moko Cardozo sala kala. Ezongi batu mo ba bengi nga ba maman na ngai. En tout cas ba maman j'ai beaucoup de respect à vous les abakouk, ba maman ya ba abakouk. Na ba papa nazara toujours na respect na bino mais affaire oyo et affaire ya ba bakoute s'il vous plaît je vous en supplie Karine ya madonde alinaka coach ba bakouk na bêtise mais tout ça qui est fort ya ko écarter ba bakouk ko bimisa ba bakouk parce que baza na kata affaire ote problème oyo et problème ya ba bakouk s'il vous plaît problème oyo et problème ya ba bakouk et un problème, il y a des héros et des héroïnes. Ceux qui boloko croyaient à s'acharner na Cardozo, na s'acharner na Cardozo au nom, pas au nom de Zabakou, pas au nom de Sila. Parce que Cardozo na Sila basé en bon terme, mais je ne suis pas là na ou divisé ou Kokabola Cardozo na Sila. Non. Quand je viens parler de Cardozo, je parle de Cardozo par rapport à où est-ce que s'est passé entre Yéna et Jérémy. La façon où Cardozo à se comporter ma baie envers Jérémy Chabagne. C'est là que nga nazoya rolobela. En tout cas, il faut épargner si là, la bêtise. Oh, s'il vous plaît, les abakou. Ma maman, j'ai beaucoup de respect à vous. N'a expliqué que bino l'autre frère au Bengatinga. Si là n'a rien à voir, n'a kata maramboul. Tout épargner, SB, n'a mambaba na mike. Azaya mukolo. Voilà. Yemorazo lo bango azaya mukolo na mama bana mike to épargner parce que si là azam ya mukolo j'espère que to yokani bina pe bato baza obenga bolokoko Cardozo boyebi nde Cardozo te iya inda mabenga bi bolokoko na landa nkomse Misha Malika loba Cardozo mbambezo lobe ko bi ko yokana changer tika biloko zo sala ouais songi ya Cardozo to biloba loba ya Cardozo eza elelo te. Et puis Cardozo, na avertir yo. Et puis na kebisi yo. Nga za l'acheter le quoi yo. Wana faut tyango na mutu na bolokoko. Nga za l'acheter. Ah, na za l'acheter le quoi yo. Et puis na rolo bandeni. Na banga rabatu te. Moi j'aime affronter les gens. Na linga ko affronter. Ko benga mutu na sima nga te po oyebisa mutu te. Tala mara mwana bino azo sala nga na mwana mutu te. Batu to zo benga na yebi bango te. Tobota ma tata te mama te tokuta na bana lemba. Voilà, on peut être oyebaté. Tobota ma tata te na bibi e Cardozo na avertir yo bato yo zo benga. Tobota ma tata te mama te yaya te. Oyokinga hein? Tokuta na bana lemba. Mais tolekana yo a mwana lemba te. Oza natif ya lemba te. Le roi ba biso biso ba natif de lemba. Yo uta se pe wapi bisiko uta oya. Ba natif ya lemba te. Donc filama ngana depuis na banyo sa ba vidéo na fingi yote bato ba otala biso baza témoin na fingi yo nante et a histoire bimo za songi c'est la ce n'est pas la première fois tonga bato c'est ta vie vivre yango wana tu te fais que oza la grande dame mais en réalité bisika oyo ou te veux réclamer yo na songi place oyo yo bimela eza ko réclamer yo na songi ozo luko kima okoma pena natif de lemba okoma pena mwana lemba mais bisika yo uta ezo réclamer yo efimba te donc fais très attention nanga ko benga batu na kombo nanga te attention
Ce qu'on a besoin d'aller affronter nga biso na biso bana le manga notre kuta na defo na mutu to le kana mu nga mutu na kutu na kumba mutu ka cher ko le kayo obosa ngote to yokani na vanda na ndaka cher nga o vanda bandaka ba honnêteté ko yo avant na mutu na yo ko le kayo na kumba mutu ka cher ko le kayo donc mekanga te bolimbisa ngai batu botala nga ko mekanga te po batu baza témoin na nanu na yete na fingi yo na fingi famille na yo na fingi bana na yo j'ai pas de temps là na oya na lobi makambo nga na moni o biso tozo vivre sikoyo o eza na actuel o eza na actuel et ce mona boloko kwa ya vandela yo no keno wa pardon tu es qui toi banani yeso mona nga na vandeli yo je passe temps na ta noté. Si on te conseille, on te doit ébiser les tika songi, ce n'est parce que ton lingio. Si ton lingio, tu dois ébiser les tika songi. Lito ya zobo yo finga lito ya zobo yo fingi. Zobo ya zobo mama makambu aminata pour batu ba na interpeller bino. Batebele bozo yeba. Maman Cardoza lobi te fait la ki finini. Lito yo na expliquer bi maman ya lobi. Lito ya zoba Jérémie. Zobo azo memela Jérémie Makambu. Aminata. Son père. Batu baye bote Kevin. Kevin ite. Snake. Lito ya zoba Jérémie. Muto aza zoba azo memela Jérémie Makambu. Aminata son père. Et puis ambulance. Moi je suis très étonné na yo ambulance. Ambulance on a un problème. Omoni bino. Et là, on est bon, ma comédien belé, bozo kota ba rankine ko eza ya binote. Yango ça vous tout vous les comédiens. Ngane ko s'encharner na mutu. Exemple, allez yo ko répondre boloko, ozo kota na rankine yo yebité. Ambulance yona Jérémie boza à bon terme. Yona Minata boza à bon terme. Mais bozo c'est batu bazala ki wana plein tournage wa baloba kango bo briefer bino mi balé po ya loba likambu yo yamba oboso ni ke yona Jérémie boza à bon terme oboso ni ke yona Minata boza à bon terme yo bosani yango ondimi bo briefer bo ya na scène bo beta. Maman, nous avons la lobby, yango yo qui être baby penza. Bon, on va répondre batou na ba jeton. Oui, président, Hans a raison. Pourquoi mon a Cardozo za la mouté mama bé. Ba ça la discussion mouké na Jérémie. Les arabes et binemi to ba se blocanete. Mais Cardozo lobby na ba discuter le lobby na wa yé. As ba sali gagwa na bomoni ba salaki. Il y a reboire à jeton à bon. Après, pour moi, la paix que vous avez sous Zoba yo Cardozo. Oh, il y a des sous qu'on a des sous Jérémie. Na amitié, vous avez des sous. Il y a un moment, moi, j'étais clair. Dans la dernière vidéo, na salaki. Que Jérémie na Cardozo, bah, rose ensemble. Attends, pour une minute, rose s'est passé. Parce que, bah, l'inganité, Cardozo est méchante envers Jérémie. Cardozo zoninga Jérémie te. Bino bana génération moro. Bino bana boye sika na théâtre. Pourquoi yo redétester muninga, orolinga muninga te po muninga na succès plus que yo. Pourquoi Cardozo? Mamunga lo ba rapport na Cardozo, bato ba vendre na Cardozo ba yebi yango. Cardozo ba pesa comme traiter na théâtre, tout le monde sait, tous les artistes et comédiens. Ba yebi yango. Ba pese kombo ya traité na théâtre kazara traître azara vrai te nani yebi yango te et puis ozolo banga la Cardozo et puis le benga te Cardozo yo mis l'esprit wa mis l'esprit to sans esprit wa yuma mis l'esprit azara le rôle yo te mis l'esprit la muto affrontara makambu. Bolokoro batu bayebi botuna bayesa bino ngaso muto yoki ngalika mubenga ngatunanga omoni ndeti yoke na sima batu
So ba benga lisu ke dodo Cardozo apesi biso rapport na yo. Je jure devant Dieu Cardozo. Non la piso. Ozala donc nebi écoutez, songa notre koto suka wapi. So ba bengi nga lisusu nzamba lo lekenda tata na sama bele Cardozo. Ke yo obengi po pesa rapport na nga. Mon numéro est affiché hein. Ou kanga munoro na yo kotanga kombo na ngati. So ba benga Cardozo bengo pesa rapport na nga quelque part. Nengo zo sala. So bato o pete moni ba yaya na lemba no benga ba benga ngana. So ko yebisa ba ke suma na nga ya lelo. Ketala mwana bino sali boye. Oh non yo solo na télévision mokile ndima te kezanga. Et puis to suka place nga notre suka on mis l'esprit to za mbain to sans esprit. Affronter. Jérémie azo banga yo, peut-être tu te dis que parce que oyebisa batu que Jérémie en banga yo non. Les amis, on le baranabino Jérémie azarana moi façon ya kibomoto. Emmanuel mais on a Jérémie azarana mo. Jérémie azo tala batombo passer ensemble. Abenga yo mon ami. Bo vanda bo kenanda kuna yo ya randa kuna ye. Yawo monite msou Jérémie azo yate. Peut-être yo mona que Jérémie en banga. Jérémie en bangote. Jérémie azo yate po azo ko soni. Ante la bana na yo ba comment ba téléphone. Ba mona tonton Jérémie de Mama Dozo. Avant ni bo na télévision alo ba mabe pour na Mama Dozo. Eza soni. Mais yo so hotel en ngote. Parce que aux gens qui bon moto, tous en niam en fait. T'as la vraie yankaba que la moutou j'ai tenté. Vrai yankemuta ko sabinote. Yankama kasa ba tabo que la moutou j'ai tenté. Na pour la boire que l'autre jeton comme Cardozo, c'est que na mende. Yo munga ko ba j'ai tenté. Na so mtabo que la jeton. Ata au sale mission bo fininga. So boire que so do la tête de ko bundi. Na za bongo. Na ko ka ba j'ai tenté. Na ko ka ngote. Cardozo zala yo silama. Jérémie pas boyo. En tout cas, Jérémie penza boyo pe na mutema moko. Na penza na commission le message yo Cardozo. Yo penza na Jérémie plus jamais. Jérémie penza boyo parce que za ndoki wa mutu mabe. Po mutu akota ba ndanga nganga pata ba vie ba ninga ye mo za ndoki. Otiena ambulance na buzoba. Ambulance yo po kufi victime. Sans le savoir. On a problème na Jérémie te molingo se copie au côte na marambo etali Cardozo na Jérémie. Ba artiste ba sans esprit ya ba artiste. Yo a un problème na Jérémie te. Cardozo yo ça ba manquement envers Jérémie. Allez yo mi compte ici na problème moi entre yo na Jérémie. Est-ce que yo a un problème na Jérémie yo ambulance? Yo a un problème na Jérémie te. Mais comment mi compte ici na problème à yo ya Jérémie? C'est la bino tout molinga na bino Jérémie te. Bon vivre en Jérémie par hypocrisie. Et ça ba 100% biloko to monde pas si là. Au moins le monde ba papa na ba bimi. Ba telemi. Oh. Mais pas pour rejouer dans la SB. Effectivement, ça mais pas Jérémie Sikoyo. Yo ya rejouer dans JS Production. Yo ya rejouer ba gag ya Jérémie. Mais problème il y a Cardozo na Jérémie. Ambulance tu te retrouves na kati ndenge nini. Et puis bon benga ngate ambulance ko benga ngapete. Comment andolé là. Pour le coup gagner mina kanye émission tu na kanye ba émission belé. Ba te belé tam ba te tu na ba j'aime s'il vous plaît. Na kanye pesa ba émission belé. Ces dernières on a publié en côté. Émission non publié, mouta benga ngate. Pourquoi ni biloko aboy? Ba comédien bolingi ko somba ba ranking o eza ya binote. Problème eza ya yote yo ko somba ngo. Likambo eza ya yote yo ko somba ngo. Affaire eza ya yote yo ko somba ngo. Bokolo balaka ke Aminata pas sauté Aminata somba kité. Aminata pe na makambu na ye. Oh Kevin pa yebi ba asala Aminata. Yango Aminata yaki. Et a dit qu'Aminata sombi problème à Jérémie, non? Vous tu ressemble au problème, il y a des artistes. Artistes, ils ont un problème, les artistes, ils ressemblent à yango. Amina, il y a des problèmes. Il y a deux zones Jérémie. Oyemite, amitié, deux zones Jérémie, bazala ki nango. Yo, mi vandifi, mi sombi. Mi kotisi, mi comme si victime. Poani. Pona nini?
yomi comme si victime na kata likambo yo yebi mutu na ngona makolote. Voilà ma bilon e fait te ya bino fait comme Sarabino boye. Cardozo nyenga za bisika vandi aza consciente ye moko ayebi marambo ya salaki. Elle est consciente. Azo bate. Jérémie Penyenge bisika vandi ayebi ke marambo oyo bibi oyo qui a fait qui n'a pas fait. Et puis moi la question je me demande si réellement que bokota ki ndako ngangango babimisa photo à Jérémie. Ce qui babimisa ki penda photo à Jérémie ango bolinga bosa mungani. Ça c'est la question que moi je vous pose. Ce qui penda babimisa ki penda photo à Jérémie on ba tia ki ango wana bonga bosaleni. Bolinga ki bosala muninga nini. Alors que biloko boza bien te, il faut botika babora boye. Et osunga bino na eloko moko te. Et ko ede bino pe na eloko moko te. Botika ba comportement que so bomoni muto amati, c'est que muto anaka na kisi. C'est bomoni muto évoluer, c'est que muto anaka na kisi. Non, et veut aider bino te. Le contraire est faire diminuer bino. Botika ba comportement wana. Wana pendant na beni bino mato ina esi bino. Déjà bien fait. Il faut laisser. En tout cas, je m'arrête ici. J'ai plein de choses à faire. Je dois préparer pour mon... Pour na mobile ya batuana. On a fait faire moi. Il faut na la melalia. Elle est à ma cook. Non, la mobile ya batuana na fait faire moi. Hey. Non, la melalia. Parce qu'il fallait aller là le bon on a fort. Donc, comme déjà 14 heures. Déjà, la melalia foufou na kalingé poisson. Hein? Pour mon bal à mouton, allez là, le bon à maman, oyo. Nalambara les abakou, bon, nalambara bien. Nalambara mungala, et puis en plus, c'est condensant pour ça.